ata eza molai tongo esuka kase na kota na matore makeke ba congolais netka ba bosana ko souhaiter ba ndeko to baninga ba joyeux Noël to pe ba bon année 2025. Pourquoi? Mbote Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, na ba diaspora partout. Na confiance, peu fidélité pour pesa kambonda ekolo magazine d'actualité édition asikango oyo ebandi. Avant de faire la journée, la mission au Kalelo, vous avez d'abord une grande ligne pour composer édition au Boyebake. Libossé, membre de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, a tel objectif à la formation politique pour Bozanda élément. Fondation Jonathan Sangou a réalisé promesse au APSA qui va membre de l'Union qui va contribuer qui depuis et ben les voula au Bozanda élément. Communauté Teke Umbukin est un coordonnateur Nango Patrick Moloni Mouké en tout cas Bawuti honoré Banana Bango au Baza élevé dans l'institution la République démocratique du Congo. On les a grande ligne oyo to bon c'est bien na cadre ya édition na biso ya mokolo ya lelo. Motele susu ba congolais na bali kolanga tubisika bozo mi boyeba ke ande to fongoli édition sur élément o na cadre actualité boni belanga ke tokene na cité de l'Union africaine kuna le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité ya haute autorité union sacrée de la nation asangisa ki ba membre union sur formation politique po na kopesa bango ba orientation ya sika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na bango basala bola mpona koluka intérêt ya Congo ke ya mabumu na bango tonda ba détail élément au signé Benjamin Kilunga. Mwene ya Congo, bondi melanga ike, basangana ki ebele na cadre, ya kozo ba idéologie ya sikapo, basala o e kozo la pona intérêt ya République démocratique du Congo. Boye bake ezala ki bongo, ba députés nationaux, ba sénateurs, ba membres ya gouvernement, ba chef ya ba regroupement ya ba parti politique ya Union sacrée de la nation, bazalaki autour, il y a le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na cité de l'Union africaine. Mokozi ya mboka abandaki nanu kobete la bango lisolo ya processus ya Luanda po président rwandais akimaki azalaki absent. Pour le président Tshisekedi, République démocratique du Congo ezawana pe jamais ekoki kosala masolo na ba rebelle ya M23 pe ba moyen nyoso eza pe ekozala po na ko récupérer ba localité nyoso oyo eza sous contrôle ya ba M23 oyo Rwanda aza ko soutenir bango. Na yango esengeli kaka kozala na bomoko po na ko sauver République démocratique du Congo. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie, et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. Bondi melangai ke autorité ya makasi ya union sacrée asengi na bango nyonso bazala na mentalité oyo eko permettre ba répondre na souci ya peuple balongola ba anti-valeur kati na bango ba kota na esprit oyo ebotamaka union sacrée lokola le peuple d'abord yango pe biso to betisika kambonda. ASBL, Mouvement National pour le Développement et le coordinateur national Nabango, Welia Lokuli Mikael, baza toujours comme ça, la descente à côté de partout dans le cadre d'évaluation pour le Koyeba, Nengeni Batambu Samina 2024 et de manière que 2025 est à Nemoko, il y a succès pour Nabango, élément signé Benjamin Kilunga, témoin événement. Nekolanga Congo, Boyebake, na cadre toujours, il y a comme ça la évaluation, il y a ASBL Nabango, Mouvement National pour le Développement, Bondi Melangaïke, le coordinateur national, Welia Lokuli Mikael, Azako Koba toujours avec impact na idéologie. Botala. Tour Oyo, Bakitaki na Changu, Mingi Mingi, na commune Yanjili,
na cadre toujours ya kosala évaluation bango kitoko bayambaki ye kitoko elongolo bamembre na bango basololaki bamekaki kotala nini oyo etambwisamaki te na 2024 pe nini basali de manière ke 2025 ezala ane moko oyo ekobota lisusu buma ya kitoko koleka toyeba nini esalemi deja na bacommune na bino badifficulté nini bokutani na yango baproblème nini boza nango na kati ya bacommune na bino pour que permettre biso tozwa baelema wana tomata na yango kuna na niveau national ntango tokofanda na ekipe nyonso pour que toluka kotrouve basolution bosimbake Mouvement national pour le développement MND en sigle avec le coordinateur Welia Lokuli Michael bakani vraiment que bakotambola Congo mobimba en attendant Maluku Sele Masina Bobonga Mapo bakokita bebilo avec impact na idéologie en bebiso to betisika kambonda. Chose promise et chose faite. Boni Mernak Fondation Jonathan Sango a réalisé promesse au apesaki ba membre de l'union sur suite à ba contribution à bango depuis ebandeli yamvula oyo boni Mernak le dimanche 22 décembre ezalaki journée moko exceptionnelle akabolaki bango biloko nyoso kaka ndenge a prometaki bango même là ba enveloppe bazwaki Wilfried Sambazaki témoin événement la compte ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Nekoya Congo qui a dit que le président Jonathan Sango avec Fondation Jonathan Sango bako échoué pour réaliser promesse oyo bapesaki bakinote Louvunu ndenge kaka a prometaki ba congolais en général pe bakino en particulier que les 22 bondi melanga ke nyoso ekokisamaki avec impact na idéologie bino moko botala ebele bandeko oyo ezali mingi ba oyo babandaki ko contribuer banda ebandeli ya mvula oyo na ba 500 fois congolais par jour pelelo oyo ba se retrouver kitoko de manière que ba Noël na ba bono na bango eleke na bango na esengo nyonso tellement que ezalaki journée moko exceptionnelle bino moko bondi melanga ke tango ye moko le président Jonathan Sango na bureau na ye mobimba bakotaki en tout cas bayambaki bango kitoko avec impact na idéologie pe batravaillera toujours en collaboration na fondation Mireille Kilambe oyo azalaka bango de manière que basolo ope ebetama kitoko tomonaki pe baprésence ya baautorité ya ndenge na ndenge na esika wana entre autres représentants ya commune ya Matete na bandeko misusu ya ndenge na ndenge masolo ebandaka te ebandi mpe kitoko na hymne national pe na monde circonstance epesamaki kitoko. Lokola ezalaki journée moko exceptionnelle bondi melanga ke kolia na komela pe ezalaki au rendez-vous na esika wana mais ya mingi nde ezalaki distribution de vivres et pa bandeko oyo bakontribuaka kobandela ya vula kino suka ya vula oyo bamisusu kutu bazwaki meme enveloppe po epermettre bango basala badepense mosusu lokola ya babilamba ya kosomela bana na bango po bafete kitoko oyo nyonso akontribuaki mbongo bondimela ngai ke bazwaki biloko kitoko basaki ya loso basaka basemoule basoso bamafuta na biloko ya ndenge na ndenge bino moko boyoka ndenge nini babeneficiaire babetsaki mbonda. Tozalaki na association Jonathan Sango yango wana ndenge tozalaki na association na biso na ndenge balobaki tomoni na miso saki ya los saki ya semo demi kilo ya soso wil bido ya wil moko ya mafuta moko y compris baonyo biloko wana nyonso tozwi yango sonanga eza d'abord nano ya malamu po soki ozalaki na 1000 francs nobomba yango yo moko okozwa yango lobi nango lie le fait ya kozwa yango ya kobomba yango esika moko boye esali ke babombelo yango banomona yango ozobwaka yango eza moke me lelo eboti bana bazwi loso bana bazwi masoso pe kosunga bango yepe na ngambo na ye mama Mireille Kilambe oyo atona motema malamu motema botaou tellement que aprometaka baveuve ke ye moko akozwa bachange na bango apesaki bango baloso basoso na biloko ya ndenge na ndenge po bango mpe bafete kitoko na suka ya masolo
bino moko boyokana nini mbonda ebetamaki. Bon, satisfaction na ngai eza satisfaction ya ba mama pe ba papa nyonso tu oyo ba pesa biso confiance bandimaki na oyo biso toyelaki bango lokola projet. C'est un projet simplement un projet de développement en faveur des communautés. Voilà donc satisfaction na ngai eza partagée na esengo na bango. Non, Fondation Jonathan Sangu eza pona d'abord Congo mobimba pe soki nzambe alingi tokoki pe kobima pe libanda na mikili mosusu oyo bakoki kozala na posa ya misala ya Fondation Jonathan Sangu, mais en particulier tobandi nanu na esika biso tozali kopesa 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs et koki kopesa biloko oyo epesi te soki nzambe abakisi mosusu te. C'est pourquoi nazo pesa ye merci. Mais naza na esengo makasi parce que nanu kozala en collaboration na Fondation Jonathan Sangu aza nano mwana naza marraine na ye ya mariage, naza mère spirituelle na ye et puis aza pasteur na kati ya lingoma na biso. Alors biso tozo sala makambo na bonzambe, c'est pourquoi naza na esengo ya koleka même bato ba ko fêter bonne année. Yabo esali kitoko en tout cas mabukala adaya 2025 peso banda yo oyo odutaka tout oyo en tout cas luka au région de Fondation Jonathan Sangu de manière que on prépare pour 2025 avec impact de la idéologie. Fondation Jonathan Sangu misala kitoko et monani biso bonda ekolo tobeteli yo kaka bonda solake tozana posa ko contribuer na développement ya mboka na biso. C'est pourquoi nous annonçons déjà les messages à ceux qui nous suivent, que cela soit en Europe, partout où vous êtes. La Fondation Jonathan Sangu, en collaboration avec la Fondation Mireille, nous sommes disposés à vous recevoir et puis nous sommes là pour les personnes vivant en situation difficile. Communauté Teke Umbu avec le coordonnateur Teke Umbu Kin Est, le grand chef coutumier village Tolingana Patrick Molo di Mouke, en tout cas bon dimanche la Sansaki mo bangé la réception ya koyamba bana na bango oyo lelo bakomi élevé na ba institution yamboka le kalaki kitoko liboso ya bandeko ebele bazaki na ba notable na ba autorité locale ba député national bazaki sikawana na proteste ya mboka mboka le secrétaire général Augustin Mungi Mitanda et il m'a aussi encore Benjamin Kilunga. Avec impact de la idéologie, organisation Makasi Oyo, les grands coordonnateurs Teke Umbu, les chefs coutumiers Patrick Moloni Mouke, Asalaki, Ezalaki Bongo, Mobangé la réception de cadre, Yakoyamba, Bana na Bango Oyo, Bakote ba institution Yamboka, Boyebake, activité Yango, et Salemaki Kitoko avec impact de la idéologie, na présence, yaba autorité Ebele Oyo, Baji Kodima présent pour, na kopesa lokumu na esengo na bana na bango olelo bakomi ba responsable minene na ba institution ya République démocratique du Congo. Boyebake activité oyo e banaki kitoko tala bino moko nini ba chef coutumier ebele bazalaki wana présent pe na population Teke Umbu na bandeko ya ndenge na ndenge bayaki kodima présent na cadre toujours ya kopesa ba valeur na invitation topé na manifestation oyo ezaki organisé et par les grands chefs coutumiers Patrick Moloni Mouke, les coordonnateurs Teke Umbu ya Kin Est. Tomonaki ba présence ba député national lokola honorable Richard Monapé na honorable Montangalema bango pesa bazali vraiment bana bateke ya tongo. Kaka na activité wana tomonaki pe présence ya le secrétaire général Augustin Mungimi elongo na ba chef coutumier ebele bazaki na esika wana. Et bongo tango bakomi kokota bondimela ngai ke ezaki esengo makasi bayambaki bango kitoko avec impact na idéologie. Et bongo tango ye mokolom du journée maître Pasi Zapamba akotaki bondimela ngai ke population na ba chef coutumier bayambaki kitoko na ba autorité oyo bazalaki wana. Après mot de circonstance bapesaki maloba po aloba pe esengo oyo azalaki lango na cadre ya organisation oyo les grands chefs coutumiers Patrick Moloni asalisaki. Tosangani awa ndenge na butayi koloba chef Patrick Moloni oyo azalaki na contact na ngai alobi na ngai me bino bozali élevé yo na ndeko na yo Jean Mukwala Bateke
mais pour la ligne de officiellement va développer pas mon avis le madame ça qui est ça l'organisation de Royato Kuta pour au état libre secrétaire général du Sénat à l'opinion du chef c'est depuis le matin. D'ailleurs, c'est depuis vendredi que vous avez eu contact. Alors, il y a des prononcés pour me prononcer dans la groupe parce que je veux voyager un de ces 4 matins. Je remercie le député pour la biso. La dernière qui tisse dans la sous le coaching, sous la supervision. Il y a un coordonnateur, la mission a été honorable Motangalema pour que le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Daniel Koumba-Koubaki, a honoré le rang de secrétaire exécutif adjoint au gouvernement provincial et le ministre provincial. Ayango, na bogi kozala ingrate, il faut exprimer gratitude na ngai na ba chef coutumier na biso, ba chef de groupement Copté, o bazali ko na statut ya ba député provincial Copté. Alors, pour terminer, na bosenga na biso nyonso tozali awa to soutenir à 100% l'action nyonso. La excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, où il a songé la biso bateke ungu, après ce biso c'est pour le secrétariat exécutif adjoint au gouvernement provincial. Donc désormais l'exécutif provincial de Kinshasa, maître Passi Manso a représenté valablement l'autochtone de la ville provinciale de Kinshasa. Komela nyonso ezalaki au rendez-vous pour les chefs Patrick Moloni Mukele à Sakalagatele makambu o etali ba organisation musique be ebetama kitoko bandeko o bazalaki wana ba sepelaki avec impact de la idéologie biso pembonda école magazine d'actualité to fuli bango kaka mokako swape to betisika kambonda. Tout ce qui a la réception de la communauté Teke Umbu Boyebake, autorité de chef traditionnel Teke Umbu Bazaki, présent activité ou en réception organisée par le coordonnateur Teke Umbu Kin Est Patrick Moloni Mouké, c'est pas là qu'il a activité on a peu Betaki Monda toujours du à caméra, il y a Benjamin Kilunga. Moi le Congo Boyebake, tellement que Baki est belé conduit ma présent, la rendez-vous au le grand chef coutumier. Le coordonnateur traditionnel Teke Umbukin Est, le chef Patrick Moloni Asalisaki, na cadre ya koyamba bana na bango oyo baza élevé na ba institution ya mboka boyebake ba notable ba chef coutumier population na bato ya ndenge bazalaki wana na suka masolo bino moko boyoka ndenge nini babetsaki mbonda kopesa lokumu na bandeko na biso mibale ya baumbu oyo baza élevé en fonction ezali ndeko secrétaire général Mukwala Bateke na secrétaire exécutif adjoint ya gouvernement provincial ya Kinshasa. Présence na biso mibale awa ngai na leki na ngai honorable Mona Richard ezali preuve que Bateke na baumbu dozali mutu moko ba sel originaire ya ville de Kinshasa province na biso d'origine ezali Kinshasa ezali pe message pona kotalisa ke dozali na bomoko bokabwani ezali te biso mibale toza Bateke mais toye koyamba bandeko na biso ya baumbu mibale pe na yango
tozali kopesa matondi to remerciement na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge anomaki moko na kati na biso comme secrétaire général, le seul secrétaire général ya Muteke to Muumbu yewana ya mibale topesi matondi na gouverneur de la ville son excellence Daniel Bumba Lubaki mpona reconnaissance oyo asali na biso bateke na baumbu mpona kozwa moko na biso na kati ya gouvernement provincial na poste ya secrétaire provincial adjoint ezali elembo te azali na considération na biso oye moko pe aza kinois alakaki biso akokisi une partie mosusu ekolanda na yango toza kosenga na bandeko na biso ya bateke na baumbu to soutenir gouverneur Daniel Mbumba mpo a réussir kobongisa Kinshasa mpo a réussir mandat na ye na gouvernorat ya ville de Kinshasa to travailler la main dans la main to accompagner ye. Voilà message oyo na koki kopesa na bandeko na ngai. Merci. La synthèse en France. Ville province de Kinshasa ezana ba statut mibele conformément à la constitution na biso. Ezali province pe ezali ville. Province ezali po na biso teke umbu. Nalobaka tango nyonso preuve ezali ete tozana 4 députés cooptés. Yangwana Daniel a s'inspiré nango a nommé secrétaire exécutif ayant rang ya ministre provincial. Mais ville ezali po na biso nyonso parce que teke umbu batalisaki ete baza peuple hospitalier bayambaki bango. Donc côté kuna match ezate yangwana lokola teke umbu bazali frère na sœur na ye batambolaka nzela moko nde omoni biso beli teke toye ko soutenir bandeko na biso o baza promis bazali umbu donc teke umbu batambolaka nzela moko. Voilà eloko na koyeko baksa par rapport à oyo honorable Motangaliema ende na ngai triple blassa la lobby. Merci. Milulu ya lelo ezali bongo ndenge chef de l'État anomaki moko ya bateke umbu comme secrétaire général ou azali bongo affecté na Sénat mais c'est Jean Mukwala bateke et puis ngai moko maître Pasi Mazowa ndenge gouverneur ya ville de Kinshasa son excellence Bumba Lubaki anomaki ngai secrétaire exécutif adjoint au gouvernement provincial et par rapport à ça nde bandeko par Zonabokasi ya chef Patrick Poloni ou azali bongo chef coutumier village tolingana na groupement Mikondo o ekamba marabongo na chef André Motard honorable député provincial que je salue en passant asangisa biso awa na Changu pour ko célébrer dénomination na o na uti ko ebisa biso et communauté teke umbe profiter pe na occasion wana pour ko senga na ba autochtone nyonso la ville province à Kinshasa bakoka kozala sima ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshilombo na gouverneur ya ville ya Kinshasa ko soutenir vision na ye son excellence Bumba Lubaki. Donc c'est un peu ça na mais na rolobara que communauté teke umbu est indivisible. Félix Tshisekedi Tshilombo ndomoni raison ya kosangana oyo poto lobake na Congo eza suna besoin de fertilité. Congo toza suna posa fertilité te toza na besoin ya biso ba première l'état ya mboka oyo pour na lobaka na bino mettre faut attendre belge ya na mboka abenga chef de l'état te abenga ki chef mobondo nzambe bakoko ala kela ye mabe azwa bisaka na ye azonga na biloko na sika utaki nango biso na unité oyo toujours to combattre les bateaux baroya toujours ko bundisa ko chamindono na tango ya pouvoir ya Félix Tshisekedi Tshilombo na mona na biso gouverneur Daniel Bumba parce que ça mona na biso hein biso ne eza elo moda pour na comité au sangsa comité non d'abord on a besoin de comité uni, comité fort. Au message de Yangwana. Nous avons un message, il y a un comité, nous avons un message, il y a maintenant nous mettre Mazoa, au lelo fonction azui, bisonde.
ba chef coutumier ba chef groupement to sali bango ba koma na place ba komi yango fa ko remercier le gouverneur de la ville, ko remercier le chef de l'état pour se arroser bana na biso o le ba ko koma na place ba komi yango wana to pesi bango malongonya ba soutenir comité na biso comité za comité teke u muzelo ko moko to boy division na kata comité za pona ini pona ko sangana pona ko yokana to azana division ça azana kata comité teke u mute comité teke u mure senga pe egesenga kimia egesenga boyokani ko sangana yabo esali kitoko en tout cas mwana mboka Patrick Moloni Muke étant coordonnateur teke umukil est continuez toujours la idéologie oya ko sangisa bande ko proposala elongo de manière que teke umbu ekende liboso yango bebiso to betisika kambonda. Et comme il est possible à kondima topi à kobo ya proposition nyoso ya gouvernement à travers le module moko ya kitoko oyo Congo mane ya sika babimisi la kombo ya peuple pesa position. Il suffit au lendaka kaba instruction au bapesi à travers le téléphone partout au kozala et que permettre au côté la qualité au sa position la proposition surtout au gouvernement à pesi ceux qui au CP nango topé au CP nango dépenser que ba sondage et ko avec un partenaire idéologie. Bisope topesi position. Bisope topesi position. Bisope munganga topesi position. Bisope ba mama mapa topesi position. Pepe pesa position. Bisope Apollo topesi position. Bisope topesi position. Bisope topesi position. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. La République, c'est la chose publique. L'affaire ou la chose de tous. En d'autres termes, la République est une copropriété, ou si vous voulez, une co-responsabilité. La démocratie en des termes simples peut être définie comme le pouvoir et la participation du peuple au processus décisionnel, social et politique de sa société ou l'État dont il fait partie. En effet, en regard du débat actuel autour de la révision ou du changement des constitutions de la RDC, le peuple congolais, maître des horloges, doit se sentir concerné et y participer de plein droit pour donner sa position et par conséquent influencer d'une manière ou d'une autre la décision de ses représentants qui sont aux commandes du pays. Ainsi, pour une participation libre d'accès et massive, l'organisation citoyenne Congomania Sika en sigle lance à travers un logiciel informatique et sa plateforme de sondage la campagne dénommée Peuple et sa position du Cambo la Constitution. Du 22 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Pour participer au sondage, il suffit d'envoyer tout simplement le mot bonjour au numéro WhatsApp ci-après 098 239 78 35. Faire précéder ce numéro de plus 243 pour les compatriotes de la diaspora. La démocratie ne se décrète pas, elle se pratique. Exercer la démocratie n'est pas un crime. Participer à la vie démocratique de son pays, c'est exister. On a une constitution, peuple paie sa position. Merci, bonne participation. Bon, ça c'est comme un rappel des titres. Les bossés membres de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Sekedi Tshilombo, chef de l'État congolais à la Kisibango, objectif à Salaki Tope Oetindaki Asala, Union sacrée de la nation pour le élément de fondation Jonathan Sango, a réalisé ma promesse à Pesaki membre de qui contribuer depuis Ebandelia, voula au communauté Teke Umbokin Est, na coordonnateur Nango, Patrick Moloni Muke, en tout cas, au sala activité mondiale, Yakoyama Banana Bango au Bazali élevé dans le niveau de l'institution républicaine démocratique du Congo. Awandenga Alendewa na bouclé complètement édition d'édition mon kolalilo aussi mais ba caméra bisala kitoko ya ba grand caméraman de guerre lokola Benjamin Kelunga pe Wilfried Samba réalisation montage Simba mais pas ingénieur écrit de Mateta mais bon continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube la Monde école officielle et en plus ba activité na bino ya ndenge sur tout ba sport publicitaire bo pesa ko biso to koleksango na impact pe na idéologie. Ce que les gens qui la prochaine toujours aussi saboter le temps qu'on souhaite nous toujours joyeux Noël fête à Noël en famille et les kakito copé kolonzambe abattre biso surtout si ça me voulait on a ndenge moko yakimia merci on se retrouve prochainement bye.